bakisi wana yo pe kobima no eleki kobima no eleki oyebi teke lelo bamibali bakoma bepesa vie ya bana basi okokende kotambola titititi bando bandaki kokende kotambola okoki kovanda te otangaka okoki kovanda te ozwaka yo otanga okobanda tongo kotambola ondiki ozoluka visa ngo baluka ngo ndenge wana nalobi na yo nga na kati ya ndako na nga azemi te oyoki na kati ya ndako na nga azemi tomoni ya na yo atangi ti asilisi azwizemi libanda te na kati ya ndako na nga azemi ekota te na kati ya ndako na nga libala kalokota bato tia na ndako otuni atate ndenge alokoti mutu wana tie na ndako fia nazobudenga mama azofinga nyota afingi biso nyonso na famille yo sepe nango makolo anga Chantal ata ezobela na kokende kuna na kokena ke muna mwana mwasi wana Nyota téléphone na oteke sonner awa na yambi papa le plebino alobi eza problème non urgent donc il faut koma non kuna aza kuta ma bino abenga kala bazana capitaine Titi wenja kalfungula susete wenja kalfungula problème eza kuna nayebi te ayibisenga ka so okomi na ndako no comme so okoma na kuna bazana mama nakena mama okasoba benga mais nani koyoka to bimeli bande kuna okebo zunga na chambre pona ana kanda no makasi ti na oya ça va Nyota ok problème c'est l'enfant Chabu kende yapi machale non uta wapi ya tambo tanga no awa omoni teke na nazoki quelque part awa ngozani matika omoni kande na bima boye na yebiso ke na kende prière sikoyo to na uti kuna prière na lobi te na kende no kuna pa Anastasie na ke kotala Odette omoni nde tozokende kuna ya tomona mwana te ngai na kende na ndenge ya mayele ya na bata ma peut-être na omona Odette yaya na mono Odette te na koti na lopango na bango wana ya na oyebisa na kuti Anastasie moni ka nina bakula moni pesi bami to kaneza la mibale na katikati wana ya na koti na batami na moni Anastasie aza na ba regret comme si ya problème ezali pona Odette ya na kimia te azo regretter si bitima ka bonata la kizengi na bango abandi ko belela ngaya ya il faut mona Anastasie ndenga fingi ngai na koki ko supporter te ya degré ya ba injure Anastasie finga ya bitumba basali mo soto mo la kisengi ya na se kanga mo ba tenti solo que le connaît pour na machale le papa le kazaki awo alobi te to tika makamunyo swanga na maboko na ye saka ngana yo to kipata mutu susu te Anastasie na famille na ye boso ba bomba jo kuna kama mwana ya to mwana ba jode ta za grande fille ya ndengo kenda moni mwana ngo ko beta bango Mam Kabeya madame yo na misaka nyonso kayo asali susu ni madame nazala lote nazo sala musala na simba kuna asali susu likambu osale loko te Mam Kabeya est-ce que na lebe loko mabe bana zo lo bangai nyonso yo ngai nyonso osali eloko te na yebiso boy nga na bimi nakepa mama Kamila yebisinga ke babengi nga bi pona tika téléphone na mswana ndako mais Kamila va na salon ta va na chambre Mam Kabeya uzo kamani so yo bimi yenda ko makamukonja fanje na kitchen yo kasi na lobi akuta na chambre poso muta yeko lukanga boswana lisute na lobi mabe mana yo moko uluba na yimo ava na chambre omole na uti musana na zoya na ndako nakomi na kwa na biswa nakuta na camarade na moko totangani kala tantine Maria afongole loko na avenue Monza numéro 2 soko komi na ka komona ba komi maison vivre frais Dieu voit tout soko komi ka kana lobi madame Nyota tindi ngai akopesa biloko na tipo siko yo wana to banduko ndozwa susu ya mama Josete même kuna même comme maman Maria nyonso za biloko to kende zo za madame azala bena loboko la ya mama Josete bon ça la camarade na ngati madame na kenda kende mapa Kamila
osilika te osilika te mais so nazosilika na biso ko nalingi bato bamona kopantama te ozoyoka so bapana baye econcerne yo te kotaka na chambre tikama mokabe ya sa charge na bango toyokani koki mapwani faut que toi ça m'a comme oh papa leki alobaki so nango kendaki omoni mwana ngo ya machale to zela tima comme to comme ça on a l'état ne papa leki alobaki hein izo umela makamba lete zo umela siko mwana omona te siko soko deta kufia to e bandeni to ko pesa ba communicateur na antenne abalukela biso na mona odeta zate ya odeta zate ya yo za mwa mobali ozotika kanga mona kenda makamba yo pe kende ko beta ba onde pe ba beta nga nazolanda maloba ya papa leki. Papa les gars qui bien, nana yo to qui pété, hein, to tika nyoso tu yemo kamne ndeni au sala pona mwana na biso, asa mwana biso, hein, ba robomba ete ndaku pesa ya bango pété. Ou bien ceux qui mo ezali, ce papa les gars zuma so amen, to kei abotoli bango ndaku na sitwana to tiba locataire, c'est tout. Et la zana kimia te pona odette. Ya na kimia te na olala te pona likamba mwana o odeti ya il faut to fongola miso ezo umela souci oyo zalango nango biso sope to zalango hein même temps total major Popol Bokele et report asaki awa basola ki na papa leki keke hein ya major Bokele nde basola na papa leki nde basola na papa leki keke après sima notable Kasongo ya commune na biso Kitambo lisu ya mokonzi ya bourgmestre ya Kitambo Tengelito donc avant mon bureau Tengo le qui est pas notable Kasongo mutu munene ndo bango suto wana ouais te Kasongo la bien to c'est la makambo ngo to ke na violence te l'état akena makambo malembe akena ngo ce qui to ke na violence bisonde to sala ba perda to la na makambo oyo ya papa le keke expliquer ki biso ça va. Ça va ya po ezali kamba mwana ezali kamba makila odete azate ngala na kimia te pona mwana on dirait les kamba mabe ya et komeli mwana. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Prenez place. Merci. Oui. Voilà. Naye pour un renseignement. Oui, oui pour un renseignement. Donc nazali na bana nga ya basi mibale. Moko wana Soraya alingi ka sala esthétique. On a bana kotala normalement exactement centre nini ya formation ya kitoko oyo. Na huo kota mwana. Moko na couture, moko na esthétique. Na tamboli awa Kinshasa Mubimba. Na banda ko ba centre nini te na ko ya ko mema bana ngai ba ya ko landa formation ya kitoko. A ma grande surprise nazaki na ndako na moni directement ba semiki na ngami bale ba ina ndako. Elali Lemboto na Kadi Lemboto. Ba ebisinga balobi non komitungisa matezaka na centre kaka moko awa na Congo yebani. Okomona batu bazo utana boma bato bazo utana bandundu bato bazo takisangani alobi même na Brazzaville Gabon bato baza ko bimba balandi formation awa azana raison ndebe bisinga na centre oyo Gali na Kasavubu awa tout ça ndo mwana yeti tina bando luka tuna na se de balakisinga awa exactement na ngana parce que ba formation ngo ba option nini oyo bino bo pesa ka formation awa. Bon, il y a les bosso en tout cas mais tout ça pour la première adresse. Oh, bah, ça soit très très connu. Tout ça, les bosso dans le centre Gali Kasavubu,
dans l'avenue enseignement numéro 156/157 dans la commune de Kassavubu. Référence immeuble Inde 3 dans le premier niveau. Deux places Tanzanie. Place aux Asiko. À part ça, dans le centre Galinjili. Et dans l'avenue Luanza numéro 1 dans le quartier 8 dans la commune de Njili. Référence à Eric Kwado. Dans le centre Galingaba. Dans l'avenue 15 numéro 15. Référence ancienne maison communale il y a Ngaba. Donc c'est très simple. Le centre Gali, on a deux sections, à savoir, on a esthétique, coiffure, na coupe couture. Alors, on a évité, on a besoin de la section Nini à centre Gali. Moi, on a besoin de la esthétique et Soraya. Moi, on a besoin de la coupe couture. Ok, c'est pas un problème. Donc, comme c'est ça, on fait les. Vous voyez, quand on sommes syllabis, on a la formation à 12 mois, 9 mois, 6 mois. On sommes syllabis, on a matériel. Si on a matériel, l'école européenne, ça a matériel gratuitement au fait. Et Kabeli, moi, on n'a pas travaillé dans le. Alors, rentrée, les alliés, le 27 mars. Déjà, session avril, mais si en avril, on doit continuer pour recruter battu. Moi, les esthétiques. Coupe couture, c'est très simple. Inscription paysan gratuit. Au sombi syllabis moko mibale. Au sombi na tablier, fouti frais technique na matériel. Moi na bandi classe car le 27 cours de bandi dans le centre Gali. Donc so sombi au pesi bon syllabis, tablier na matériel, au pesi matériel mususu ya ofele. Pour déjà aider à dès le début, avant dans la classe de formation. Pour tout contact, donc nous avons le numéro 089 tout justement 089 666 77 44. Oui, je crois aux à la cité. Donc, on bénéficie au moins de la vie de métier noble, tout le monde est censé y avoir les lots. Donc, je vous remercie. Merci, monsieur directeur Kalo. Merci. J'espère que je passerai demain. En tout cas, je vais les amener demain ici. Ok, on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bon boulot. À la prochaine. Mais merci. Moi, j'aime ici. On a mon moi sérieux à Ao. Ok, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. D'accord. Oh, Kassere qui est bien. Binanda. Oh, Bina. Oh, ya ebinga na mobali no tan. Ayo ko dijo wona kuna tan ba so ki ba su ba benga nyo. Na imisi donka. Amone ne bo benga na mobali na na to se ba ko. Apos ko ba palo bina mama. Na mona nga tinga ko ko tira ka. Ko se. Oh, se kaki. Bina. Ani aba kwa kula igima igida ni aba kwa kula igima igida. Le samash. Oh yakato. Oh yukoto. Oh olembi. Binande. Ami abagwagula. Oyamba. Yemba. Igima igida ami abagwagula. Igima igida ami abagwagula. Igima itakai. Ezeni. Hein? Yo! Les Sama! Samantha! Charoufa! Charoufa! C'est quoi? Oh! Singa! Nini? Omoni ngai? Nanda kwa na lembi.
nalembi na ndako nakuti Samata na kizenga mobali wana likolo ya mbeto na chambre na ye. Mami yo okuti Samata na mobali na ye wapi? Na likolo ya mbeto ya Samata na mobali wa kizenga azobima mbango. Ngana oboma Samata na ndako oyo na oboma Samata na ndako na zoloba. Na yo pe Odolo babongo. Samata za mbara suka na zetu sayo ya. Yo komo kotsa mibali na kati ya chambre na. Sana sobo nyama mbesi. Yo. Omoni eloko na solo ba ke bano yo. Eza normal te. C'est du pipeau. Samata. Yo. Samata. Eza la mbala singozo lo belo te. Singozo lo belo te na zota lo zolo belo te. Omoni sika tozo koma, tozo kende wapi? Sika tozo kende wapi ngana yo tozo kende wapi? Samata. Obi ke mono. Bambe ta meso yo. Yo. Ozolo basoki nani autorisé yo kota mobali na chambre? Ebadi bongi. Yo, katuka mipendo ya mike oyo. Yango no komo kotela batu mibali awo. Sharufa. Ngana vandi awa nazo nimba na teva awa nazo nimba na kiti. Na moni muta bimilo kola muyibi na sutuki. Nzoka ndeki zengi oyo. Akotela mibali awo. Yo, moni yo. Nazo kendo tiko pa noko no pidu. Okovanda kuna ne yala comme ça teka na magazine kuna na kizengi oyo za nango. Zoba. Sharufa. Oyo ezaki ndumba ya famille ya mama na yo.